Très chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission analyse sur le net, donc qui est présentée par votre humble serviteur Trésor Kachina. Donc voilà, nous émettons à Moscou, la capitale de la Russie. Donc voilà, merci beaucoup. Nabalandignon surtout, où il va toujours branché, scotché, la chaîne Global Télévision Moscou. Donc voilà, aujourd'hui, l'analyse sur le net et à l'élo, solo là. Si je m'oko, ezalaki vraiment, si je m'oko, batubiri balobaki, na sujet Jenny Bosenge. Jenny Bosenge, c'est qui? Jenny Bosenge azali chorégraphe, azali danseuse. Donc, yangonde masolo toko mekako solo la moi muke. L'analyse sur le net, il y a l'élo. Donc, avant la banda, analyse sur le net, donc, kaka ndenge zalaka na bo mesano, tokoki jamais ko banda bo, et sans qu'on remercie bandeko oyo, ba soutenaka vraiment chaîne Nabiso. Donc, on appelle si bongo, merci. Bongo na Alpha Wakumpala depuis Belgique, na pesi merci na Marcel Kachina depuis Bordeaux. Et pourquoi pas à Debaïcha, et puis Patrick Badibanga, les traumatiseurs de Paris. Donc voilà, merci beaucoup. Donc pendant Kota Mbalamoko Kande Tolobaka, Moussalabino Pesabiso, ils allaient ko récolter information à la source, et puis ko yango, ko traiter yango, et puis ko meka, ko diffuser yango, topé, ko memela bino. Balandi, il y a fidèle vraiment, il y a fidèle vraiment quoi, il y a Global Télévision de Moscou. Donc voilà, merci beaucoup. Donc les lots déjà en Europe déjà hiver et bandit, donc hiver et bandit, moi au Bakayou, comme vraiment dur, surtout biso à Moscou, donc comme là-bas moins 28. Donc l'île les Arabes vraiment makasi. Donc voilà, merci beaucoup. Pour au quota. Quand on est dans le lobby, on a vif sujet ya analyse na biso lelo to est plus pour na komisa ba congolais oyo ba komisa ki sujet wana eloko moko ba komé koloba de trop surtout na ba réseaux sociaux yango biso to est pour na moi ko tia moi clarté na makambo wana pe po ko yebisa ba congolais que moi na wana il faut protéger ye a bandi carrière naïa elle a 25 ans donc la carrière où il y a bandi wana et que ça là est bien dans l'avenir et qu'on peut se répéter mbongo. Donc voilà, on parle de Jenny Bosenge, c'est une fille de 25 ans à Vivaka na Belgique, donc à vivre en Belgique, Aza chorégraphe, à sa danseuse, donc Bina Kamakasi, donc surtout na Bafrobeat, donc tout ça sur internet, je pense que tout le monde a groupé vraiment histoire ya fille en tête, donc histoire naie monter na bango et ça du buzz à niveau internet, à niveau Europe, donc voilà yango to mega moi ko benda quelque to mega beta moi c'était quelque part wana parce que tout le monde tout ba appelle ba bengi biso. Non, trésor, il faut le bela makambo yo. Donc, il y a cela, je crois, 2 semaines passées. Ou si je ne me trompe pas, donc 1 semaine ou 2 semaines. Donc, tellement biso peut dans ma occupation, moi, et belé, on a qui tant vraiment ya ça l'analyse au thème. Mais tina yesiko bonnet, ko ça la moi analyse mouké. Pour tout comme il s'est bandé comme ça, congolais, bah oiseau comme que Jenny, le quoi qui n'est qu'aux États-Unis, bon, on a zui. Il faut rafouta. Ndeko wana o abeta musique na donc beaucoup kango vraiment à long et à large na émission donc yango mona to yé yango raison pour laquelle to miki koya pour na komeka ko sembola pe ko zongisa ba congolais nyonso de partout ba comprendre que vie musicale na vitesse makamo zo kende la yo mutoza artiste soko bimisi son na yo il faut que bandenge nini ko protéger son na yo parce que to zo ba voler belé na analyse o elelo. Donc voilà, merci beaucoup. Poto banda to fungola na parenthèse moko eza important to ka to yeba ndeko akendaki kuna ndenge nini eloko nini esalaki ke na émission wana ya talk show ba invité bango
je m'excuse. Il faut que le koyeba. Et comment il nini ba inviter bango na émission ana. Comment il nini ba prester son ana et puis son ana. Oyo lelo komi sala makelele na réseaux sociaux. Ba tout ba komo lo ba ke non. Jenny, il faut foutre son ana et pas il y a auteur il y a non il y a son ana. Donc il y a un moment biso toyé vraiment pour nous symbole quelques questions d'actualité. Donc voilà. Bon là nango vraiment makasi beaucoup comprendre côté to koma na dossier au Italie droit d'auteur ya nzembo wa bengi ya bakatanga wana. Donc voilà, merci beaucoup. To luga to kota siko na maksolo comment offre ne lagi bango. Eza na mwasi ya Harry ya Prince Harry au bino boyebi donc na kombo ya Meghan, donc Meghan Merkel yende mutu amonaki bango na ba nombre de vues au basalaki ya ba millions na niveau ya YouTube wana nde yende abengaki na États-Unis. Donc tolobaki peut-être bazana mo ba relation na la fille au asalaka ba émission wana na kombo Hélène. Donc peut-être bazana ba relation, on sait pas, donc entre guillemets to éviter parce que autant tous vraiment na ba information vraiment té mais to megaka ko sembola na ndenga likolo ka ndenge ezalaka kane nazolo ba peut-être yeza ina ba relation abengi bango abi mais non ezana groupe moko boye bazawa ezana ba fimo bazo bina bazo sala rage na niveau mo sakana te, pourquoi pas ko inviter bango ba ya kuna na nini na ndenga États-Unis kuna. Donc vous comprenez on cas toujours expliquer makabongo. Donc voilà, nous balandignons surtout ya Global Télévision Moscou. Donc to sengi bino kaka merci ndenge tozoloba émission na biso tozala plus on a pour na koloba actualité sur internet et puis tout ça le rappel promotion ya ba artiste et puis tout ça le promotion ya ba athlète. Donc athlète, quand je parle d'athlète, joueur, boxeur, judoka, leader, tout ça rana pour na bango. Donc voilà, pour na continuer ma so na biso quand on est dans lobby et comment qui kaka na lobby a bengaki Meghan na bengaki bango de bango pe la fille a meki kokota parce que moni lelo na ndenga vitesse makambo on zo kendela et ça sous-souté que CV oya sous na CV à papier. Donc surtout na makambo belé so oza marketeur au salaire marketing mikolo comme par rapport à vitesse il faut zala na compte na yo ya Instagram, il faut ozana ba follower ebele, il faut zala na YouTube ozana ba abonné ebele ozomona. Donc ba abonné déjà ba biloko na nyonso tout ba œuvre na autant ozoboka ngo kuna ezala na ba follower ebele et memelo pe ba marché ebele. Donc toi ça na ba artiste mingi oh non ba komi na niveau na te bon meka ko fungola ba Instagram, c'est dès maintenant fungola Instagram na yo boka ba son na kati saka ba biloko na kati e ko aider avec le temps et ko aider yo ba follower tango e mata visibilité na yo pe e ko mata. Donc voilà na PCP mote bon on a Merveille Yamado, moni Merveille Yamado c'est aussi une danseuse au bina ramakas mais sur tali ba follower na e a plus de 50 000. Donc plus de 50 000 followers, donc c'est déjà une très bonne chose pour un artiste moko ya mboka au côté où exerce musala. Donc zelo moko ya mutu ya makasi. Donc voilà yango bisope tozoya mingi ko sembola kaka ko telemisa ba congolais vous allez veiller na makambo ndenge ezokendela. Donc pour na kozonga na sujet kaka ndina ndolo ba wana to fungola ki mo parenthèse quand ndina lobby a bengaki États-Unis, na États-Unis, la fille au présenté ka émission wana aye ko tala a fomoli ba Instagram pour vitesse Instagram a tali ba moni ba follower a kena YouTube a tali ba moni ba millions de vues. Ah non, il faut to inviter bango. Ndi baki ko inviter bango. Mais baki ko inviter bango te na son ya katangese. Bande ko nanga ba congolais. Mama kambo to mo na na Congo. Tout le monde n'a pas de Congolais, tout le monde a une communauté congolaise. Il y a un peu changer moi maturité wana ezelo moi bien. Petite nabiso a évolué à mais qui ko atteindre niveau moko boye en tout cas to tient maboko to protéger to protéger ezelo moi bien makasi. Bino mo bomoni ndenge boaki ko yamba bango na za vingtaine wana c'était vraiment bien. Ba tutu bazaya ko sepela ko mona bandeko ba bima ba kinde sa musala na bango. Musana bango futi bango o futi bango.
yango wana kande na expliquer bino que non et bandaki par rapport à Meghan Merkel. Meghan Merkel nde ayaki ko sala appel na journaliste on a présenté ka ba émission na talk show américaine nde bango bayaki ko meka ko tala bande ko na biso ya basi ndenge bazo bina ndenge bazo sala makambo na bango nde bango pe bazaki intéressé ba bino il faut to tcha bango poto benga bango baya ko prester pe ba le kana émission et ça elo mo bien tant baya ki ba prester ki bino mo Moscou to sengi bino toujours merci parce que vous êtes toujours attentif ya kolandaka babilo ko biso to la babino na ba etando iki donc voilà bino mo womoni prestation na bango ndenge zalaki donc na prestation na bango nde ba bimsele bango ba cadeau bah il est bon bah cadeau je pense que Régia au salon d'Andenga Sima beaucoup monde bah cadeau yaki et puis nambongo donc il bino mo boyebika congolais soka moni mutata donc mutangila mo patax congolais ça toujours moi chocho donc voilà tant ba monaki eloko bongo batumsuso baza ba monaki ba sepelaki et yana batumsupe ba sepelaki te donc voilà. Mais biso sikoyo toyaki toyokaki na ba réseaux sociaux ndenge batu bazo exiger ye Jenny Bosenge akende apesa droit d'auteur ya nzembo o binelaki yango biso tellement biso tozaka wana pona ko défendre ba valeur yango toye pona ko défendre cette fille donc na kombo ya Jenny Bosenge donc toye ko lobela ye toye ko biso toza ba lobeli ya ba valeur. Donc, nous sommes bien sûr mon côté moko moi quoi qu'il y ait to ya pour tout symbole yango to eko symbole ensemble une équipe mobima Global Télévision Moscou donc voilà yango wana donc bandeko bazo koma ndeko Jenny a sa droit d'auteur to biso to loba ke non azana droit d'auteur moko ko pesa te parce que bango eloko memaki bango kuna ezali nzembo wana te eloko memaki bango kuna ezali danse na bango mais to fongola parenthèse mukie na makambo etali nzembo wana moni nzembo soki ezali protéger ndenge babetaki yango déjà kuna na émission wana déjà nzembo wana ndeko wana ngazo ba million na ye zo ngazo paquet na ye pa zo mona pourquoi to fongoli parenthèse wana pe to te pe ba artiste o bazoya au bazo évoluer ba talent ya sika il faut vous en habitude même si au sali son moko boye eza nango son moko bo sali yango kaka loko sala nini o protéger yango zomona soko protéger yango ndenge ba ndeko Jenny makene ko bina na son wana kuna déjà ba ndeko wana kuna parce que kuna eza professionnalisme ba roza ndembo wana ba beti yango amba mo bongo te. Il faut vérifier, mon ah, nzembo ya nango gratuit. Et on a droit d'auteur, to betango za on a impact té. On va betaki yango pe parce que quelque chose à émission moko très professionnelle, ba ko beta nzembo mutu bongo te soki eza non protégé. Voilà. Donc ils a pe faute na bango pété, ils a pe faute ils ande ya mokolo son. Donc biso to pesa message na mokolo son so kota la vraiment émission oyo ndeko kita motema sala son mususu mais epesa o maele son ya oko sala ya tisika bo luka bo kota na ba plateforme bo kota na ba makabo etali ba assurance bo assurer ba œuvre na bino bo protéger ba œuvre na bino plutôt si je peux dire vous comprenez bo meka ko protéger ba œuvre na bino ezali loko moko vraiment ya motu ya makasi ndeko nanga donc voilà yango loko biso to yaki mingi ko sembola parce que réseaux sociaux et indaki Facebook ezali ko inda bazo koma ba misu bazo finga yango biso to yaki kaka to zongisa ba congolais wana na mwa nzela moke ba comprendre que ndeko na biso za mwa moke bandaki musala wana ebele to yebi parce que congolais quand soko se lancer na iloko moko bwezano e bandeli il y a toujours de quoi yana batum sous eh qu'est-ce que tu fais là tu fous le temps pour rien donc qu'est-ce que tu fais donc tu ozomona ezalaka mingi ozobeb satana yo pona elo moko ezanga tina lelo omoni ba fruit nango kobina lelo pesi bango $10,000 na bango ya mwasi ya mundela zwi 10 shaba ye pas zwi 10 shaba na ye ache shaba ne na poche zomona donc ça veut dire que non yo mutu na art na nzoto na yo wana savoir faire mon nzoto na yo kobomba yango te
loka au bimisa yango na ebandelaka toujours difficile. Vous comprenez, ebandelaka toujours difficile, mais et comme à un moment moko boye et comme la facilité moko boye pour na yo pour nini au mesani na yango. Donc voilà message au biso tozaki nango ya couper ça vraiment pour na makambo Italie Jenny Bosenge. Donc voilà et l'autre moi toloba yango wana mais to moni pe les sous to fongola moi to épingler muke na makambo ezoleka pe na ndenge siko ya Belgique yango. Donc bino mobika ba Belgique ba Belge ba lokaka moko ben nakaka moi gloire par rapport pour na bango bazotanga kaka ke note aza belge aza bruxelloise babilo mo bongo c'est bien eza bien. Belgique eza terre d'asile et yamba bana wana bana na babotama na mabele wana. Donc eza terre d'asile, on pourrait pas l'ignorer, mais quand même surtout que c'est ma peine à Belgique bana bela ba belge tant bozo zo pe gloire wana bo tchaka pe ba pays d'origine ya bana wana et kozala pe esengo mingi pour na biso à congolais. Donc drapeau Congo ezote paraka sekote pas. Donc voilà et loko mingi to yaki pour na ko solo la na makambo Italie Jenny Bosenge. Donc voilà, abonnez-vous massivement dans notre chaîne Global Télévision Moscou. Donc nous sommes là sur la chaîne promotionnelle. Donc nous on fait la promo de toutes les artistes. Donc les athlètes, vos publicités, venez contacter nous. Donc tout ça là, numéro zana nase. Bobenga biso. Ce qui vous a li solo na yo, il au moins comme la kio, benga biso to meka ko sembola yango na ba etando ike, bana monde entier surtout ba komona yango. Merci beaucoup Botika la malamu, c'était votre humble serviteur Trésor Kachina donc. Merci, on se retrouve prochainement avec